Bonjour, bande konangeza ngama mulupa, j'espère que vous avez la mskanyo stu bozali. Na kantiato sola lisusu, bino nyostu boyebi la chanson de jour Mikolo yo, eza composée et écrite par Félix Tshisekedi. Et cette chanson, il accuse la situation nakati ya DRC azokuattribue yango na Joseph Kabila, Moses Katumbi, que Chilombo s'est référé comme borderline. Et bien sûr, il a aussi cité Bakombo, il y a vrai complice naïe comme le monsieur Nanga. Malheureusement, Boibinze Mbango est aussi à la succès makasi. Na monde, il y a UDPS. Et bon, on en parle sur les réseaux sociaux. Ndebo Moni, ils ont nécessité une réaction aussi venant na batu normal, venant Nangambu Yabato Bazaba Republicans, les gens qui ont la souci que Zaire Nabiso Ezonga Republic Ndenge Zalaka. Boite, ya libosonga na koloba, na bato ya Moses Katumbi qui sont dérangés par le propos de Tshisekedi ya bengi Moses Katumbi borderline. Écoutez, balobaka soki mutali boma azoloba makambo na ye to ase déshabiller nde yo po bandolande na etawana te yo azane deja liboma yo muto olande nde opoko mokoma liboma lokola eti bwete toyebi biso nyonso ke borderline normalement etambolaka na diagnostic psychiatrique oyo bobengi borderline personality disorder. Autrement, dans le langage simple, bato babelaka bipolar disorder, très souvent bazalaka na borderline personality disorder. Ngai naloba na bino mente fois que chilombulombo na bino yo azalaka na problème mental. Ce qui te le total peka ba fait, hein? Effectivement, Chilombo se comporte comme une personne qui a deux personnalités, deux aza bipolaire. Lelo akoloba boye lobi asali le contraire nango. Lelo lobi boye kaka ye mutu moko na lobi le contraire ya makambu ye moko loba eki. Chilombo nous a démontré maintes fois sans doute que réellement c'est lui qui a la personnalité qui est double, qui est opposition, hein? Azali personnalité nezali bipolaire, eza d'une extrême à l'autre. Ce qui peut totali kokende kende ne ya kendaka ba hôpitaux ne wana mingi ngende ngai na moni parce que Chilombo tango afandi sa l'interview na batu ya Top Congo, il venait de l'hôpital azalaki convalescent na banza ba psychiatre ba pesiye officiellement diagnostic na ye ou bien ba bakisela ki ende kisi parce que boyebi diagnostic ya borderline personality disorder, il faut pas peso kisi, n'est-ce pas? Soit il faut la changer qui c'est Chilombo parce que oya zala ki komela clairement bande ki ko salate. Amen. Biso moko to vivre Chilombo pendant 6 ans depuis kaza président. C'est très clair que kisi o ba psychiatre ba pesi kuna na poto ezo salate. Au moins la bonne chose quand même on doit reconnaître avec Chilombo que le monsieur quand même est fidèle avec ses rendez-vous médicaux. Au moins kenda ki susu kuna na Belgium, s'occupe na Paris, ba psychiatre, batala lisusu kana ye. Donc bato Moses Katumbi, retenez votre paix. Chilombo na répété que les terminologies médicales qu'utilisent ces médecins, ces psychiatres, hein, voilà. Nde bomoni, bono moko bomoni kaka mutazana bipolaire, hein. Bon, Moutou est complètement ensembleté, comprenez son émotion. Donc quand il a parlé, il ne s'est pas rendu compte de la gravité, la sérieuxité ya makambazala ki koloba et que c'est irresponsable pour un président d'attribuer de tels genres de caractéristiques à un citoyen privé, tout simplement parce que ce citoyen-là est un opposant politique. Bon, phrase nautique s'applique à quelqu'un qui est normal. Donc bato Moses Katumbi en tout cas bobate la kimia na bino po bino nde sikoyo bokomi ko bima lokola bato ya maboma. Mutu nyonso aza normal dans la tête tango ayoka Chilombo ayebi bien ke bakisi ba pesi Chilombo comme ko sila ezo ça les fêter. Hein, veuillez lui comprendre que notre frère est mentalement aza borderline personality disorder. Tolandi hein. Donc, veuillez lui comprendre. Hein? Il ne faut pas trop vous exciter.
And parce que bino bosubo mona un homme normal tenir des propos pareils, surtout qu'il est président. Ah, vous voyez? Parce que de l'autre côté, on pouvait aussi avoir nos patients là-bas à CNPP se révolter. Mais boye bibino nyonstu ke bato yo badime nonato bobengaka bato bazalaka politically correct. Bato balingaka ba terminologie mosusu te. Bango nde bayela biso tolobaka te ke moto azali mentalement retardé. Lelo tokoma kobenga bango intellectually challenged. J'aime les demon rats, hein. Bayela kabiso toujours ba terminology, il faut utiliser. Ya mikolo, ce n'est plus poli de dire que quelqu'un azali mentally retarded. Il faut que l'oba azali intellectually challenged. N'habite na français c'est quoi? Mais mikolo yo ndebo balingi tobenga bango. De ne faut même pas d'ailleurs, je m'excuse d'avoir appelé Chilombo Liboma. Mikolo il bazali balingo balingi babenga kabango intellectually challenged. Et boyebi, maladie mentale est une maladie très très sérieuse qui handicape la personne qui en souffre. Alors très souvent, et puis cause une stigmatisation liée avec maladie mentale dans nos sociétés, to traite kabango un peu. Alors binomoko ebi ke ba groupe ya bato yo ba défendre kabango. En tout cas, ba sepela kate na certaines insultes ou même utiliser une de leurs conditions comme moquerie, comme a fait Chilombo. Donc vous voyez, ce cas-là qui président et solo est normal dans la tête, il n'allait pas faire ça parce que les vrais patients qui souffrent de borderline personality disorder peuvent nous témoigner que c'est une inconvénance pour eux. Tozolanda, ce n'est pas quelque chose à côté avec facilité comme ça. Mais bon, au moins quand même, c'est sorti de la bouche aussi d'un malade aussi. Donc, quelque part, je pense qu'on ne va pas avoir la grève venant des patients de la CNPP parce que c'est lui qui a tenu le propos. Lui aussi est un patient qui souffre borderline personality disorder. Bon. Boye Bibino Moko, 50 ans passés, le terme était simple. Mutu ya liboma, de terminologie angwana. Mutu aza liboma na mutu. Comme je viens de dire que Boye Bibino Moko, batu ya association ba psychologie, chaque année, ba modifia kamukie. Parce que ce que totali na famille ya ba différence de personnalité na kati ya motu, kala tobandaki kobenga multiple personality disorder, n'est-ce pas? Lelo ezaka subongo te lelo na banza bakoma dissociative identity disorder. En tout cas, yap, lelo bazaba to terminologie. Et retarded, aujourd'hui comme mentally challenged, all right? Quelqu'un même m'a dit qu'on n'est même plus permis de dire ça. Apparemment, il y a une autre terminologie. Ouais, je vais encore apprendre de nouvelles terminologies. Donc, veuillez comprendre, quand Chilombo a parlé de la terminologie, il y a bango, il y a communauté, il y a bato belaka. Bon, on doit être poli. Oh, yo bazana challenge mental. Challenge mental. Retenez-vous, binope bato songi songi. Retenez-vous, s'il vous plaît. Faut pas kobenga Chilombo ndenge bazalaki kobenga bango kala. Baboyi, balingi loko wanate. Yena batu loko la ye, balingi un peu de galanterie, moins sophistication na ba terminologie. Donc, lelo, bon, ndenge bo comprendre, ça s'appelle borderline personality disorder. Est simplement aussi appelé bipolar disease, bipolar disorder. Bon. Donc, Moses Katumbi, s'il vous plaît, je vous en prie, soyez quand même gentils. Bon, ne répondez plus à notre frère Chilombo, mais soyez aussi sensibles. Na maladie de Konabiso Azali Kobela. C'est vrai,
kala tobandeki koloba aza moto liboma, kala to koloba Tshilombo aza liboma. Mais n'osez pas de dire ça. Nous ne voulons pas qu'il y ait des marches, des troubles. Po bakoloba o bo fingi bango. Ah, vous savez, vous ne voulez jamais avoir une affaire avec des fous, hein? Mais n'est-ce pas que vous voyez comment UDPS règle ses mésententes? Un fou n'a qu'une seule solution quand il n'est pas content. C'est ça la différence entre un fou et un citoyen normal. Oh, je m'excuse. Entre quelqu'un qui a des challenges mentaux. Des gens avec les challenges mentaux. Quand ils s'énervent, they resort to violence, vandalism, parce que c'est ça leur langage. Basana immaturité émotionnelle. Ils sont incapables de communiquer en utilisant le verbe alphabet pour communiquer, exprimer leurs émotions. Ça demande la maturité psychologique, émotionnelle, voilà. Mais la violence est observée à des personnes qui n'ont pas la maturité émotionnelle. Hein? Par exemple, quelque chose est dit, la personne n'est pas d'accord, mais il manque l'habilité de se défendre aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Nakobeta yo, mama na yo, ososakana nangai yo, nakotumba building yo. Vous voyez, parce que azangi habilité, ya ko répondre na likambo balobe lié. Le col est touché émotion na ye. Nano a développé maturité ko gérer émotion te. Qu'est-ce qu'il fait? Il réagit avec la violence, soit par menace orale, ou il peut carrément démontrer les actes violents. Hein? Donc, veuillez comprenez Tshilombo. N'est-ce pas qu'il vient de l'UDPS? N'est-ce pas que tout le monde est en train de voir comment UDPS règle ces mésententes? Le seul langage que UDPS connaît, parce que c'est un parti politique qui n'a pas recruté les hommes et femmes avec la maturité émotionnelle. Alors là-bas, quand ils ne sont pas contents avec une position et une proposition, qu'est-ce qu'ils font? Comme on leur a appris par leur fameux papa Étienne Tshisekedi, lui aussi, qui avait aussi l'immaturité et la complexe d'infériorité comme problème. C'est un parti politique avec beaucoup de problèmes mentaux. Bon, oups, on dit, avec beaucoup de challenge mental. On doit être poli. Vraiment, en tout cas, veuillez m'excuser, IDPS et les 10 minutes. Je voulais dire challenge mental, voilà, challenge mental. Eh bien, le Sphinx avait des challenges mentaux. Et lui aussi, quand il n'était pas content avec Mobutu, qu'est-ce qu'il faisait? Il excitait nos jeunes à aller vandaliser le bien de l'État et le bien privé. Cette habitude-là, malheureusement, comme le Congo ne produit plus de bons psychiatres. À l'époque du Zaïre, on avait des psychiatres et des psychologues qui pouvaient bien soigner ce problème, cette maladie. Mais bon, depuis 1997, comme on dit en français à bas belge, nos meilleurs psychiatres sont allés aussi se réfugier ailleurs. Ben, on ne peut pas se leur donner tort. Il n'y a pas un psychiatre qui peut soigner la maladie. Oh, le challenge mental qu'on retrouve dans le parti politique de l'UDPS. Même le meilleur des psychiatres, même le fameux Dr Fioud lui-même, n'a pas donné le diagnostic pour décrire ce que nous sommes en train de voir avec l'UDPS. Donc, maintenant, à l'absence de l'observation d'un médecin mental, à l'absence de médicaments pour soigner ce problème mental, challenge mental, ben, nous, on n'a qu'à tolérer qu'on fasse quoi. Parce que même si on se tient à débattre, à discuter, nous sommes en train de discuter avec qui? Mes frères et sœurs, les gens de Katumbi. Hein?
Vous allez discuter ou vous plaindre devant qui? Baswana kana mutu aliboma te. Bon. Bolimbisa. Ngape fona mesana kubenga kabango bongo te. Baswana kana mutoyo azana kokoso mentalité. Challenge intellectuel en lingala c'est quoi? Kokoso mental ou bien kokoso bongo? Bon. Baswana kana muto azana kokoso na bongo na yete. Baswana kana yete po. Yoti na ndengo zoloba. Ye na mutu na ye. Na mondo na bango. Basalo kwa bavivaka na monde ba fantasme moko qui est très étrange. Omoni. Et ils sont convaincus qu'ils sont dans le droit. Ah, ça c'est un problème. Hein? Ça, il faut reconnaître que c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Hein? And, donc, ils ne peuvent que kotumba biloko, kobuka babiloko, kofinga. Même Chilombo, ce qu'il a tenté de faire, c'est l'éducation qu'il a obtenue de son père, qui avait lui aussi à son tour insulté Lumumba d'être un ligorodo. Vous voyez? Sikoy, batu ya lolenge oyo. Un homme mal appris par son père, sa mère et son parti politique. Pino Katumbi, batu Katumbi, bozolanda mutoyo. Bon, bolobi azana kokoso na bongo. Et puis, Bino Moko Bomone qui bien qu'il a fait l'interview, il venait de l'hôpital. Hein? Il était sous effet d'anesthésie. Naba médicament psychiatrique ba pesa qui est. Comprenez Chilombo? Les gens de IDPS. I mean, veuillez m'excuser. Les gens de Moses Katumbi. Comment vous pouvez réagir naba propos tenus par un homme qui est sous effet? Il y a des médicaments psychiatriques et anesthésie. D'ailleurs, nous pouvons même condamner les journalistes. Oui. Parce que ce n'était pas si gentil de leur part. Il y a qu'interviewer un homme clairement qui n'était pas dans tous ses états normaux. Ça, c'est la faute de ces deux journalistes-là. Ce n'était pas du tout, n'habite na déontologie en goya ba journalisme, peut-être selon le 10 minutes, c'est comme boy. Koko tuna mutu, mais tuna za sous effet anesthésie, sous effet qui s'il y a borderline personality disorder à vous-même. Hein? Et ça ba kisi moko makasi. Et ça makisi. Tu le mondenga zane fois là la kaba pongi de mingi. Même entourage ne bazo lobisa kayo, ça c'est méchant. Chilombo il faut la pongi mingi, il faut calmer baner. Baner bonga kana biloba loba te. Baner bonga kana ba interview te. Hein? Oh là, takutango balobi ba kongole bokoma mitema ya mabe. Hein? Que voulez-vous de Chilombo? Hein? Alors on la bilamba tika la pamba pobondi make il est souffrant. Hein? Notre frère est souffrant. Il est très souffrant. Oh, bino bazolanda kaka ceux qui peut ba disque na ceux qui peut bloko ni bazolo ba ceux qui peut ba hernie discale ceux qui peut ba hernie. L'homme a zappé na makambu ya borderline personality disorder. Kasi yango premier réflexe na ye ya qui a utilisé mot borderline pour outi ko kango pa ba médecin na yete. Chilombo a besoin de beaucoup de repos. Hein, s'il vous plaît les journalistes de Top Congo. Il ne faut pas qu'on dérange Chilombo. Il doit obtenir les clearances médical. Il faudrait que les psychiatre que Chilombo peut conduire une interview, hein? Peut participer dans une interview. Bon, maintenant qu'il est de retour au Congo, je pense que bon, psychiatre bazata kuna na CNPP, koki kope ça y est clearance. Mais na banza n'y a aucun psychiatre normal qui peut donner le clearance à Chilombo à sa l'interview. Parce que Dieu seul sait qu'est-ce qui va sortir de la bouche de cet homme-là. Pour Aoutina ba anesthésie payi, ba kisia challenge mental payi, l'homme n'est pas ensemble dans la tête. Azo riska lo bablo comme souswa ou n'habite une interview en katana. Hein? Bossa le boite, Chilombo doit dormir. Il faut la mingi. Makambu tu ya lobi mikolo nyonso, muto tamoko zio sérieux te po eza liboma. Bo comprend, bo limbisa, nazo finga te, na ebike termo bango balingi yango lisusu te. Mais bon, na simplifier kakate.
bande konangai bozali ko sala ba mission oh Tshilombo lobi est-ce qu'un président bande konangai nde kona biso azoko bela liboma azali na borderline personality disorder bozala tana mutema ta malamu te bozo s'agiter on dirait vous êtes en face ya mutu normal bina bokanisi po mutu aza président daza normal surtout ba président Afrique si tout le monde a Blaise Compaoré kuna abomi sisi Thomas Sankara a régné kuna na Burkina Faso mwana mère batambusie akoma kuna na Abidjan atikala kozala Burkina beta zalaka ivoirien mais tomoni makambo na ba président africain oyo te tomoni makambo na ba président africain batomi ndele b'impose biso oyo mais na kape ya Congo on dirait qu'on nous a imposé un fou na mutu ya mboka. Bon, il est malade, to sa suboni. Abino bundima ki ete bo toléré 6 ans. Bo silikaka te soka zolo ba makambo. On aura tout vu na ba président africain. Oyo on dirait Congo boluka ba président. Mbala oyo. Hey. Bozio azoko bele la bino borderline personality disorder. Boluka makambo. Bokutani na yango. Boluka ba libérateur te bozui yango siko ya mbaloyo bozui nde président liboma chaque mois il faut kende kuna na Belgique ba psychiatre batala mutu batala ba effet ki sezo salate bande kona ngai botika mais Tshilombo yo ata mama na azane sengo na mutema te mais aboti mona liboma famille ne bazana souci ndenga ina lobi na plaide na bino nyoso Tshilombo akoloba oya UDPS bango tozoela bango mais o nyoso ko bana munoko Tshilombo bozongo en considération te boko bete sa mama baku ya pamba notre frère souffre de borderline personality disorder frère nabiso aza bipolar frère nabiso aza oyo bobengaka liboma na mutuna ye kasi bozala bana malamu on dit plus ça frère nabiso aza na ba challenge intellectuel toyokani donc exercer des retenues Moses Katumbi wa baba ata Tshilombo fingi yo lisusu papa ko répondre te Katumbi kwa apparaître on dirait yo po bandi libomo ya zoko bela moto liboma ta fingeli yo mama balandaka yete mutu nezo sala Tshilombo so bela baner Moses Katumbi ndeko no aza na baner na mutu yo zo silika pona nini ozo lande pona nini ton frère est malade bon ya en bonne santé yo somona mutu en bonne santé chaque mois kenda mona ba docteur. Notre frère est malade. Comprenez-lui, il parle sous effet, il y a psychotic medication, na anesthésie. Voilà, il y a un mona zoko salo to bagana lingala biloba. Parce qu'il n'est pas dans tout son état normal. Tshilombo ape siko na hoti ko sengelo pardon. To boy to zana ba challenge na mutu na yo Bon, tolo ba ndenge bato ba lokola yo ba comprenaka. Tshilombo papa. To bondeli yo ozande kona biso tozo comprendre ozo bela oza malamu te yo melanan bakisi ba docteur ba pesi yo lala ce qui mutu alingi attendre au mikolo yo lobana nous je ne suis pas prêt pour parler papa po bakisi yo ba pesi ne makasi mingi lala nanu mela bakisi koloba su mingi te mikolo koloba te to kani Tshilombo melanan bakisi yo na ndenge ba pesi yo ba changer ordonnance biloko nezo kataba une semaine pour et filtre dans ton système Tshilombo melana bakisi ba pesi pas docteur melana no ça l'interview après voilà on a problème to résoudre bon sikoto sola entre biso na biso tozongeli bataille DPS bande konanga ibazairwa nalo bien bon kandenge mwana na bango azobela maladie na ya mutu azobela wana bongo bokansita na lobi gentillesse ande na sepeli na ye ndali boma wana bakeko bimisela biso soki pe bawuta kine wapi un fou bakeko latisa ba veste na ba cravate beko tela biso na mutu ya mboka
pour la première fois dans l'histoire du pays tu es un fou ngapa na nesengote bino bolandi balangage na ngai na saleli ba diplomatie pour na ko sepelisa bangoti po bazaka pe sensible abato ango ba sala biso ba marche na ba grève oh ba fingi biso ba fingi yango ba moni falaki na lembisa langage it meto yebi baza bato ma boma to sepela na présence na bango te na mboka na biso na moto na bango wana te asil sa ba traitement na liboma akende sepela na scène pepe soko akende wapi. Et puis mutu wana yanke wana je vous dis mukolo ko salo bo bwila ye bokomo non nan bomona te tout d'un coup akobimisa ba psychiatre ba uti na Europe ba uti na Belgium yap bakoya ba défendre je vous jure bomoni uchilombo wana tango ko salo bo bwila ya répondre na ba criminel c'est un criminel ouais je vous dis défense chilombo ko présenter la cabino il va tout excuser na maladie mentale marquer ma parole yebon ya na défense mosusu chilombo tout d'un coup ko yela bino ba record médical boko simba mitu kuna na kati koloba yankazala ka schizophrenic yankaza bipolar tebito kazali 1 or 2 yankaza depressive boko moyoka makambo nanu boyoka te défense chilombo kozaka ke il n'était pas dans tout son état normal tant bako tuna makambo bakora sinya akoloba kazala ki na saliboma akoyela biso ba psychiatre na ewana comme ba témoin ba koloba ki effectivement to pesa ki kisi boy dose boy boko yoka chilombo bako trouver non coupable raison insanity liboma na guilty by reason of insanity boze la boko yoka makambo binonde botikeli azosala bino ya azosalati batu na ye ya UDPS ba profiter na liboma ne wana metango ko yinda ke ko yindela ndena kombo chilombo ti sauf que chilombo moyen bo condamné na prison kozala te parce que tout ce que chilombo a fait il était sous influence ya bakisi mental binonde kasi binonde bako bima bazobati botika zotekela bino mboka mtali boma zotekela bino mboka asinyaka bakora yebeloko asinyaka te bino bofandi bozolo bakako chilombo embokoyo mitali bino mukole ko salo chilombo telema apesa biso ba explication yanka ko epesa bino officiellement mutu nezalaka normal te bokene wapi non tangu ya ko yela bino ba preuve na ba psychiatre le meilleur de psychiatre baloba ke mutu na ye n'a jamais été bien yebisangai boko sambisa na justice wapi boko tia ye wapi basambisa kamtali boma siko banani ba perdant ule botele mabo défendre mboka na bino besoin na ba logique moko zanga tina boko simba mitu mutu aliboma azana accès na ba dossier classifié ya mboka. C'est ça ce que Mamloube est en train de vous dire. Mutu aliboma azana accès ya kotia ba signature au nom de la DRC. Bayanke, bande konangai, boko simba kamutu. Nègre wana azali officially devant les yeux de la loi. He's crazy. Boko lelawa dans la bouche de vos langues. Bambala bako lela bambala. Bankusu, boko basankusu boko lela na kinsankusu. Batu mususu pe binoti batu nsankusu oyo. Ebi Congo pensi saka mboka kana ebite. Neti bino basankusu pe basankusu oyo. Mais bino boyebi ke bozalaka normalement bana na nzambe ya solo. Na banza bokendaka pe église ba pasteur bakende kosa bino Yo. Mon peuple périt par manque de connaissances Ba sankusu, eza ba sankusu belenkusu. Botika ngana pesa bino mo révélation mukie maintenant yela ki makamana telelo. Boyebi les 4 rivières na Bible, na création kuna. Une des rivières comme ezalaka Cush, n'est-ce pas? Plus tard, il y avait un peuple kuna na Afrique côté nord, sika normalement c'est qu'on appelle aujourd'hui la race bantou, sika bakoko na msiba utaka na nord. Kasna Sahara Afrique, il y avait des pygmées, voilà. Sikoyo Égypte, Éthiopie, ezalaka ndenge ezalelo to eza bakarte ba mindele nde bakata bakarte na bango moko bayebi, na originalité. Éthiopie, la terre des Noirs. Kotona mingi ezalaka pe territoire ya peuple qu'on appelait les Kushites. Mais même les noms wana ba Kushites, lokola pe mo Égypte, eza ba kombo peye relatively sika. Tokani
Ceux qui bobeti les sous marche en arrière. Les couchait, les couchait, babenga bango les nkusu. Tolanda les kusu, super les nkusu. Kusu, ndebo babanda qui peut benga bango. Voilà. Na ebite s'il y a le lien entre les bankusu na nkusu ya couche, mais je sais que migration et salamaka, et bon, on se retrouve dans Sub-Sahara migration et salamakit. Voilà. Preuve, nous sommes là dans Sub-Sahara Afrique, boité. Et migration, bah, tu s'installer. Mais si mon mémoire ne me trompe pas, je pense que tous les peuples qui sont dans Zaïre, bah, benga les bankusu, n'est-ce pas? Na ebite. Bino mokonde, bokoyeba, bakoko na bino babetelaka bino histoire nini. Bomoni inconvénance ya kobwaki sa histoire, makisolo bakoko babetelaka bino. Bongo bino bokanisi nenge bofandi wana bakoko na bino babetela bino atali solo te. Keto utaka na nord, keto utaka kote kuna bankusu kota bakushait babetela bino atali solo te. Bongisi yango po bo remplacer ba langue na bino na ba français. Bozu ba pasteur bo komisi bango ba nzambe na bino. Badadi sepe badadi na bino boyeli batwawa. Bozu ba politicien na ba musicien ba idole na bino. Yango bo bongisi ba histoire. Et puis je suis sûr que na ba église oyo ya ba aventurier ya ba chrétien oyo, on va trouver aussi beaucoup de bankusula na ba église wana. Po bo mona kaka mon peuple périt par manque de connaissances. Et puis na banza bo kendaka pe kuna bino pe boke kolela. Nzamba Israël, Nzamba Abraham, Tala Pasha Congo, yo. Et puis au Kébito Kokapé, mon cousin Kolobo, j'étais, j'étais païen, Jésus était mort pour moi na Golgotha par son sang, je suis maintenant devenu enfant de Dieu. Un peuple qui a perdu son identité. Yango ba pasteur ba, na banza ba pasteur bazote ya bankuso, na banza bazote ya bino. Donc les bino nde bote ya bango, bino bango nde beote ya bino. Pona nini? Bote bino na mitu na bino pai na ba Belge, na ba pasteur oy, ke bakoko na bino bazalaka bandoki, bakoko na bino bayebaka eloko te. Encore congolais pa lingaka ne pe ko réfléchir te. Congolais za loko l'éponge. Obtieka kama éponge absorbée. Ndebo congolais zalaka. Congolais zane kutulokola les autres peuples de l'Afrique te. Poto finga l'homme noir te. Les autres peuples de l'Afrique quand même bana réflexion ko réfléchir. Seul peuple on a remarqué n'aime pas lire, faire des recherches et réfléchir, c'est le peuple congolais. Ça, c'est aussi la vérité. Les bankusu, je vous jure que bankusu bazawana pe dans des églises, ba voyoyo, en train de se faire tromper. Congo ko kangola makoma. Même si y a les enfants de Dieu na katia Congo yana. Mais Congo so libération te parce que banango ya nzambe baza pe na katia ignorance. Identité oubliée. Malamouté. Dieu ne fait rien et pas ya muto az inconscient. Botika ka komemela kanzambe ba mathématique na ba équation na bino moderne esimbate. Bon, bopé c'est un exemple dans la Bible, c'est quand Zamba sala na muto az inconscient. Bopé c'est comme quel exemple? Te même bango ba hébreu. Et quand il fallait que base la conscience que Nzambe na bango azamu susu yenda ko sauver bango ba beleli nda yoka ki bango ti. Mais po ya yoka po bango ba beleli eti. Ba beleli Nzambe ba koko na bango. Mais kuna en Égypte, bazalaka na religion te. Ba pharaoh, ba égyptien. Bazalaka na oya bango bunzambe te. Mais ba hébreu, il fallait que basambe la penzamba ba oppresseur na bango ti. Omoni baninga? Bomoni baninga. Basali ba siècle na kati ya oppression na mabele kutu ya ba oppresseur. Mais baninga bazoko yeba kaka nzambo ya bakoko na bango. Tala bana mayele. Bomoni bana mayele. Bino bozala ko la bango. Bino ba mindele ba coloniser bino ka 80 ans ya pamba kaka. 80 ans ya pamba colonisation. Tala. On a tout reprogrammé dans vos cerveaux. Mais tala baninga bobetela katolo. Bobetela ka nzamba Israël. Yango ata yepa linga ka bino te. Ayoka kata ba prière. Ayoka bino ndenge nini. Boza tala kwa bana nango Israël ango te. Boza mayele te. Israël bazala kata batu normal bazakata mayele. Baninga basali siècle. Baboti na kobota na Égypte. Mais tango bazolela,
bazolela na nzambo oyo na bango. Tala bana mayele, tala bana mayele. Yango nzambo na bango wana ayokaki nda se révélé pa Moses alobi nayoki kolela ya Israel ngai nde nzambe ya bakoko na bango. Bozomona biloko wana bino bomonaki Israel asadapta bandi kobelela nzamba ba Égyptien. Israel azaki conscient que ba Égyptien bazalaki force oyo ozoko oppressé bango. Bo conscience na bango peke nde pe musika te. Po distance entre Égypte na Israel ya pe musika te. Ba yuma misusu pe bango anati. Ba misusu pe bango anati. Ba bien conscience za pe loko eza maladie moko très très grave bande ko na ngai. Mais yo somona oza esclave na Égypte. Distance entre Égypte na Israel ndenge balobi na biso soki to ko accepter carte wa lokuta ba yela biso yo. Carte globe terrestre lokuta. Kasi bato mayele o bozo ko comprendre nga boyebi ke ndenge balakisa biso za kapelo kuta babalusa masolo yeah of course mais tokata na logique na bango peu n'importe quelle manière to kokotala mais distance entre Moyen-Orient na Égypte et musikate comment peuple Égypte fleurir grâce à la rivière Nil boyete donc peuple wana bayebi mai sikopona bakatisa mai babima donc entre yon esclavagisme kaka mai nde kaboli bino mai pe ya dimension ba océan pété mofandi wana de siècle kasi lokola kaka bino ba congolais lokola kaka bino ba congolais mnalobi bongo entre bino na libération Congo bino bokanisi distance ka mulai babuzo bana bino na bateka bino chaque dimanche donc na mituna bino botiaka distance za mulaye yo vous voyez les inconvénients ya kozanga mayele. Inconscience est une maladie très sérieuse. Inconscience yango bomoni opium et produisaka l'inconscience. Inconscience est une arme très très dangereuse, parce que un homme inconscient reste dans l'esclavagisme, même quand son oppresseur est absent. Tokani, parce qu'il a été programmé à obéir. Il a été programmé de ne pas oser de piétiner ou de sauter les frontières, les barrières frontières. C'est pas frontière. Son maître lui a dit, de l'autre côté, à danger. Komeka kokatisa balabala wana oyoki soko ke kuna et puis ba esclave ba meki ko questionner ba fia kola bango penza fimbo pour semer les terreurs na kati na bango na ba bazoko observer il y a deux choses abangi mututu lokolo musaliaki mususu pe carrément accepter que tikana fanda nanga kana ngambo isikana zali tolanda la distance entre l'état et oppression, na liberté na yo n'a jamais été grande. Et ça lokola, la distance entre dimension na biso na là où habite Dieu, cette dimension-là n'est pas grande non plus. Mais elle est grande. Tango yo zo kwa visionner balola na yo s'occuper wapi wana na ebite s'occuper boluka balola. Au-delà ba ferme mais na ba planète. Bino moko boy bloko ni botala katang botala kakuna na balola bozoko luka ba bloko na bino tolanti mais pour les élus spirituels ils savent que si à la création l'homme n'était pas créé pour mourir, l'homme était effectivement la nature de Dieu, l'homme était nata ya perfection, Garden of Eden, il y avait la paix, il n'y avait pas de guerre. Et Dieu le visitait de temps en temps et l'homme reconnaissait la présence de Dieu. Après la chute de l'homme, la transformation a pris lieu. Ce bon Dieu a tongi et l'amba na poso a latissé maintenant l'homme et la femme. Cet habit-là que nous appelons le corps, la chair physique, ndeto transforma maintenant toza na état oyo dans cette terre ici. Ezaka lisolo ya transformation. Ezande lisolo ya transformation. Yango bomoni la mort. Ezaka transformation. Ezali lisolo ya transformation.
Mais botu na mindele bango bato ba science na ba appareil. Bakitia wana sa ba océan. Bamati kuna na lola baketi ko kanga ba photo ba pluro kuna. Basi bamoni sika paradis ezalaka. Bamoni yango te. Ah, baluki kuna na espace batala peut-être. Le ciel c'est quelque part, Dieu habite là-bas. Bazoko ka komona yango te. Parce que ça ma solo la dimension yo visible à l'homme physique te. Ezali kambia transformation. Oui, oui. Eza na vitesse moko. Même le super Charles oyo koko longwa wekende tina Pluto ne peut pas avoir cette vitesse-là. Distance au âme na yo traverse entre this dimension, na dimension mososo. It's so fast, right? Je pense que dans quelques secondes seulement, tu es déjà là. Mais ali kambu ya conscience, tu dois avoir la conscience de la tête pour comprendre ma. Yes. Mais quand la conscience est côté virgule, n'a pas point d'exclamation, tu te mets, yes, me manisa. Zambe kita. Pas ya Congo kosi la mogalonini. Oups, je vais vous dire la vérité. Pas ya Congo kosi la. Tangu yo Congolo koebake, l'esprit de Dieu c'est en toi, Dieu avec toi. Telema apesa kiyo bakoko na yo Congo na en possession. Telema bundela Congo ne craint rien. Nde tangu pas ya Congo kosi la. Just that simple. Est-ce qu'on a le mathématique est ça compliqué? Et à compliqué te. Vous voyez que c'est vous qui compliquez la mathématique. La mathématique. Et puis mathématique, on bino bonga ko compliqué. On dirait boye bakata mathématique ango. Bino seule formule boye beza andengenene. Yekin document ko salité. Boye bikaka ko pumbwa, oke ko lokande ko nayo. Nde seule formule la physique bino boye biango anati. Hein? Na ko kendo ko kotaka na fleuve Zaire po kendo kuta na mami watana tati wata. Seule physique bino boye biango wana. Bongo bosi boye libiso formule la physique to kenda ta na mercury ya pamba oyo. Bosi boye nango, tala baninga. Bazana kindoki na bango, ba comprendre mathématique baye na ba formule. Ya komema mutu tikuna na ba Mars. Bomoni formule mathématique ya baninga. Yo soki balobi telema bundela Congo, ozo la biso ba formule moko très compliqué. Oh, makamba Congo c'est compliqué. Makamba Congo yezu kaka. Makamba Congo tozo zela nzamba. Muto zelaka parce que distance entre yo na muto yo zelezo ko exister. Tolanda yango zo zela. Je suis en train de dire, si la dimension de Dieu est notre dimension, il n'y a vraiment pas la séparation. Ezandeli kambia transformation. That's all. Tolanda. So then, ozo pasaka vino mobimba en train d'attendre une intervention divine na makambi ya Congo. Yondo za maelete. Parce que ton expérience sur la terre des hommes, tu es sous contrôle il y a temps. Le temps te dirige. Ta vie wana mokili ya batu yo kanti kosala combien de temps? Mususu kokufa na 60 ans. Yo wana 50 se kokeli otikali na 10 ans. Ozaka ko toza zela yezo asala. Toza zela yezo asala. Richesse yango bapesa ki yo héritage au bénéficier nango te eloko ata moko te. Yi babino ndetang bosa ba transformation bokina ba dimension moko ya absence de lumière kaka. Mais boso mériter ba dimension ndengwana. Tibo ba malonga te. Baba te malonga te. Comment ame na biso kokozala na masumu na biso nzamba transformer biso longoli biso de sa présence, la mort a pris lieu. Kasi transformation za la mort te. Boum, to longwe na présence na ye, to komia sur la terre. Siko yondi mili so nzambe quand même na mawana ye apesi biso Congo. Hein? Pona quand même to sa la Congo to sepe la paix. Yo lingi ko sala la Congo te, on dit donc yoko donc dans sala ki transformation, ton âme a quitté la présence de Dieu. Oya na mokilozo sala li sous transformation volontaire, l'absence de la joie et la paix. Bande konanga iba chrétien congolais, boza na molimo mabe moko. Ezoto na dimension te. Oya bino milimo, de mois lokaka bino asa de mois à distance. Oui oui. Il y a des mois à transformation, il y a des mois à distance. Et puis, il y a des mois à l'okabino, hors de notre système universel. Azo, tu as une galaxie moussoussou. C'est quand tu calcules distance.
to calculer distance ce qui compte Pluto eza masola 248 ans poison ngesika bandaki ngai ne bino tokozala vivante 248 ans siko des mois lokaka bino aza beyond Pluto ngai Congo passier Congo mawa la terre congolaise mawa terre mawa oh la terre congolaise terre mawa nzambe peuple oyo bautaka wapi nzambe toyoka science lobby quelque chose est arrivé Venus et tumba maka ba misusu balobi on dirait il y avait la vie na Venus ba Congolo bautaka na Venus nde bakimi ba ko se retrouver sur la terre des hommes to ezalaka chilumbuka nzambe wanyi peuple bauti wapi et pour quel malheur nzambe osali Congo mboka moko kitoko nzambe. Comment qu'on permettre ba peuple oyo ceux qui bakimaka Venus po tumbaka Venus po na buzobo na bango je peux comprendre tumba Venus wana mais comment qu'on permettre bango baya kokwela nde na Congo nzambe peuple bauti dimension ya ba Venus Congola uti na ba Venus kuna Congola uti na terre te na boyili kamboyo ba Congolais bino bautika na Venus kuna planète na bino tumba maka pona buzobo na bino bozanango yango boyena milimu na bino mabe bozolinga pe Congo pezika mokile sula to bénéficier na bena richesse ya Congo te mitema na bino na mabe lokola boza ba réfugié naturel na planète d'origine na bino tokoyeba te qu'est-ce qui était là-bas mais zika bana bitelengano yango boyena molimo na bino sur la terre des hommes ale boke ko kwela na Congo na tune yango bino na molimo nyeme mai bino na Congo te bino na parce que to migrate les bantu ba migrate na lo bien what bino na what yango bino loko ne sela ki na boke ndoko migrate na Congo parce que boza inutile pour na terre wana what the hell boke nana ko migrate kuna pona nini yo mais vous êtes un problème. Cette terre-là, elle est trop belle pour vous. La terre-là, elle est trop riche pour vous. Cette terre-là, Congo, Zaïre, ils ont mérité mieux. Ils ont mérité peuple moko normal. Boebi ke boa mite mabe a solo. Bozaka ba chori a solo. Bomoni, bata formule mathématique ya koloka kabatu na ba fleuve Zaïre. Ah, je vois. Bopona ki Congo Zaïre po bozala na accès na fleuve. Yango ba témoignage na bino ezala kaka ndenge bokendaki na fleuve ko kendo kutana na mami wata. Baninga bazo kendaka na espace to mona ba mathématique malonga. O ya bino mathématique na physique ya okekotaka na fleuve. Lokola rivière ni le kaukaki yango boke kolanda. Do bino bolandaka ba rivière. Boete kaka ba rivière sika rivière ezali. Bosalanga plaisir. Na tunia na Rwanda to na Australie ba rivière ezalaka te boko kiata ko migrate kuna te tala boko ke na bino atakuna boza pe belé et puis boza na mayele te butozolanda nazo kompa bwebi wakanda donc le botali bino bwana besoin rivière pour na formule mathématique na bino buchanda nde boponi rivière Congo moyen rivière wana epesa biso ta courant ezate pour rivière wana e moni makambu na bandoki venant ya Congo hey mais on obtient le courant de l'eau n'est-ce pas sigoy bino ba témoignage na bino chaque dimanche ezalaka nini kindoki na bino bakendaka dans quelle eau rivière Congo rivière fleuve Zaïre tokozo courant na mboka ndenge nini po boloki fleuve boloki bona kindoki moko mabebi no Boloki fleuve. Yango moeto zo courant ezate et puis vous jouez à l'hypocrisie. Oh courant ezate yango boyeli biso l'argument mikolo yo courant eza makamba mari de nuit. Effectivement courant eza mari de nuit à vous. Po boyebani bokei na fleuve titi bokoti mabala na bino na babami watana batati watati titi yango na nyaka un peuple comme vous qui peut venir dire au monde courant eza mari de nuit ya kana butu kasi poer bino po bondo ke kuna mingiti yango mobali na bino wana desite pa bando rendre bino visite na bututi ye pa sali bino réciprocité ma sola bolingoti bokenda vers ye mingi ye pa comme ko ya vers bino na butu bon bondo ke vers na moi si bondo ke ndepaka kuna na butu ye pa zo ko na butu bona ba témoignage na bino boyesa caption nini ke bokenda kota na ba fleuve na butu kakati alors où est le mal ce qui peut mari de nuit courant
na mai ayaka pe kaka na butu eza ndenge na bino eza mariage na bino mariage fait la nuit yango makambo na bino tout boza na président moko inconscient makambo na bino tout lokola na ba témoignage tina ba témoignage na bino eza sous-développé yango na vous ne pouvez qu'avoir la visite nocturne tina courant fleuve Zaïre ezo tindika courant la nuit seulement quand vous dormez. Donc quand les gens dorment, votre masolo na binoti, masolo na bino zaka masolo nocturne. Boete, yango mobile na bino pa butu, ayaka peka na butu. Ce qui s'engere linge ya mobile ya kimi, courant kimi. Ce que tozala katana ba scientiste normal. Ba sala bisota ba examen ba ADN. Balo banangai peuple congolo bauta de quelle dimension bakwetu baya ya peuple bauti wapi Nzambe Nzamba sali mokili atie moye nganga kamakasi sur Congo potoza batu ya lumière mais peuple oyo na ba pasteur na bango bayeli biso makambu ya nocturne tina courant na maipe ezupe molimo kaka ya nocturne pendant la journée pas de l'eau pas de courant. C'est seulement pendant la nuit. Ça, c'est du n'est jamais vu. Où ta histoire et humanité. Où ta histoire et humanité. Car le genre de témoignage, les témoignages du n'est jamais entendu. En Amérique, bando ki bazala kate. Bosi boka ndoki Amerika zolo ba makamdenga bando ke kota na rivière na butu ka ndoko koma sipe mobile ba mami wata na butu. Ye mami watango ba pesa ye embargo ka ko bi makana akokota na fleuve na Océan Atlantique te atika la kana Zaïre. Kuna na fleuve Atlantique mindele bamona kayete libala ngo ayena bino zalaki ndenge nini anyways tolobela makambo yi DPS boyenga na pesa beka conseil gratuit na reste ba Zaïrois batu ba normal bino moko bomoni UDPS est un parti politique conçu par un malade mental yango bazandenge bazawana. Leur sphinx leur avait appris yako kendoko pia kamboka ko vandalize. Ce sont des voyous. D'ailleurs, je n'ai même pas trop élaboré. Vous voyez leur comportement. Oh, mamulu balobi. Bino moko bomoni bangoti. Bino moko bo décider bozomona quel genre de personne. Voilà. Dans leur kaka problème mental, baye bazolinga balo banabiso kabila. Tous à la peine nous sérieux. Bande konangai. Faut pas to kumba makana jeu ya batoma bonbon qu'on appelle UDPS. Réfléchissons un peu comme les êtres humains. Tozonga tatang tozala kataba Zaïrois. Tomata kita. Joseph Kabila, l'argument qu'il est le fils de Laurent ou pas, cet argument les photos tia kango au repos. Vous voyez pourquoi? Même si Laurent lui avait adopté, légalement c'est son fils. Tolanda. Et puis, je peux vous dire comme ça, boyebi ba papa na biswana à leur génération, c'était très normal beaucoup ta mwana moko bota ma aboko makananda kwana aboko la maka nanda kwana aza biologiquement a été. Mobutu a aussi élevé les enfants qui biologiquement ne lui appartenaient pas. Ça c'était normal. Les Kasavubu, Laurent aussi, eza ndenge bazalaki. D'ailleurs, eza kaka bongote, ça continuait. Même na ba musicien, papa Wemba a aussi gardé chez lui certains enfants d'un musicien, on ne doit pas citer le nom. Mais ils sont chez eux. Bake ikota la papa bake papa fandiwana. Moi n'a pas la mkakana tongo aza insouciant. Tolanda. Oui. Donc bolo. Même les pasteurs quand ils étaient normaux, bazalaka pe kozana bana moko komona mwana na boka melaka nanda ka pasteur. Tolandi hein. Bosiboyoka papa na alobi na mwana na wazaka mwana na ngai te bwebwe non bazako kola ka ndenge moko na bana nyonso tokane na lobi te que c'était ça le cas de Joseph Kabila mais na ningi na rappeler bino que même si c'était ça le cas devant les yeux de Laurent c'est son fils toujours. Maintenant total ce qui est essentiel parce que argument des argument un peu banal tozolanda parce que je suis sûr que ce topto kende nanda kota ya Joseph Kabila oyo tokokuta pe bana msusu bazana azobokola o baza pe biologiquement bana na yete et puis tokokuta bana ngo baza Zaïrois bambala bangombe baluba pe banani baboko makawana kombo pe ya Kabila bazotanga pe mais baza biologiquement bana na EPT tolanda oui ça c'est comme ça donc tout ce argument n'a pas à côté ça c'est une réalité aussi oui on a psy bino za ndengwana.
Même les musiciens que vous voyez ici, allez chez eux. Bokuta mwana moko azawana, azalaka mwana nete, mabandeko bokole depuis. Donc c'est comme ça. J'ai dit, hein. Étienne avait fait le choix. De bonne vie parce qu'il voyageait tout le temps en Europe puisqu'il a la maladie na liboma et puis allié ba yaourt. Ça c'était le choix d'Étienne. Étienne pourquoi il n'a pas voulu former bananaye ba armée ba bundelamboke. Pourtant lui, il est en train de poursuivre une carrière politique. Voilà. Ayebaki que c'était important qu'Armée n'a pas la très makasi. Mais un troupeau doit avoir un bon dirigeant aussi. Et apparemment, Étienne ne s'est pas soucié ya kolukata kotangi sataba nanaye pour na kata un jour mwana ne sokazo ta contrôle mboka ayeba ko diriger ta armée wana. Laurent de l'autre côté a formé Joseph d'être un militaire. Bandeko nanga il faut peut-être le batato finga Joseph oyo. Ce que Joseph a kolaka na ba voyage pamba te, alataka ba veste te, ezalaka te pour Laurent était pauvre. Ça on doit se le dire. Pour maintenir une rébellion, ça coûte de l'argent. Laurent était trafiquant, bandeko trafiqué ba or kuna na est. Laurent avait beaucoup d'argent. Atikala ki kozala pauvreté mutu anzalate. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne se donnait pas na ba materials ndenge biso bazerato yaka komesana nango. Tolanda. So il a fait son choix des parents selon vision na ye. Abokoli bana ndenga bokola ki bangwana na simplicité wana mais atangi si bango et puis apesi bango formation militaire. Tokani. Clairement on voit deux éducations différentes. De l'autre côté, c'est Laurent qui nous a apporté ces combats que nous avons au Congo, bien sûr avec l'influence de Étienne Tshisekedi et son DPS. Tolanda, Joseph Kabila a aussi hérité un combat. Je doute fort que quand Laurent était en train de s'attendre avec les Bill Clinton, les Paul Kagame, les Museveni, Joseph, cet enfant-là, était présent dans cette réunion-là. Je doute fort. Tolanda. Sûrement Joseph avait le respect envers Laurent comme le respect d'un fils à son papa. Ba réunion mususu ezalaki a été sauf ce que son père peut-être partagera avec lui. Tolandi, hein? So Joseph maintenant se trouve, il a hérité le pays et la guerre qui est avec le pays. Heureusement, formation n'est pas militaire et celle que Joseph a maintenu l'intégrité et souveraineté Yamboka. Je parle de la géographie Yamboka. À maintenir Ango ensemble. Tolandi, hein? S'il était rwandais, il avait ce mauvais cœur-là. Tu réfléchir un peu. Ba M23 baza banani mingi sont de Tutsi. Les Banyamulenge sont qui sont de Tutsi. Paul Kagame za Mututsi. Baza déjà na mbokwa. Yel Joseph soka zalaki ndeko na bango. Mais pourquoi taka kakata ikaka mboka wanate? Il n'a pas fait ça. Tozolanda. Maintenant, Tshisekedi Tshilombo. Oyo Bolobi aza Congolais cola de bonne vie parce qu'il était ambianceur. Lui, il a grandi, il s'est donné dans des musiques azaki camarade ya ba wenge. C'était sa monde na ye. A délivré ba pizza kokotaka ki Mario, musique comme la Masanga. Lui, c'est comme ça que lui, il a passé sa jeunesse. Tozolanda. Maintenant, tu comparer les deux. Tokani. Oh, bozolo bakola de bonne vie. Qu'avez-vous gagné na ba distraction akola kinango et servir mboka na eloko nini? Oh yo bozo finga kakola ki na malheureux. Mais hier c'était parce que papa n'a yebi le pourquoi il n'est plus là vivant pour nous dire pourquoi il n'a pas exposé ses enfants na ba ambiance, mais plutôt à kolise ki bango na discipline moko boye. Lui seul sait. Mais nayebi au moins toko qui peut remercier Joseph Kabila qu'il a fait ce qu'il pouvait faire selon en tant que militaire pour nous préserver l'intégrité yamboka. Je vais être sûr et clair et que Nazali mutape PRDT Nazalaka Republican boyebi nalingaka ba Demon Rights State. PPRD est un parti politique à Demon Rights nalingaka ba Demon Rights State. Tozana ba différence fondamentale. Mais cela n'exclut pas quand même le respect mutuel. Soki ngambo mususu bazape na mwelo kamalamu basala, on doit aussi ko féliciter, ko reconnaître peyango. Il ne faut pas tozala emporter na ba émotion, to comme biso nyonso lokola ba Demon Rights en train de diaboliser tout sans confusion, mais non. Et là comme ça rapidement, chaque président
azalaka na signature na ya tikeli bino oboko yebelaka ye nango parce que aucun homme ne peut résoudre tous les problèmes pendant mandat na ye, c'est impossible. Nalingi naloba boy. Soki lelo tokanisi Mobutu Sese Seko tozo kanisele na nini? Na unité nationale et la fierté nationale. Tozolanda, ça c'est ça ce que Mobutu a marqué avec. Toyokani, hein? Peut-être côté économie, il était faible. Je parle de l'économie nationale. Il n'a pas marqué de ce côté-là. Mais au moins, Azana, et là, comment ça c'est sa signature. Ce que totali Laurent tokoye belaka nanine, que c'est à travers lui que ba étranger ba ko côté la biso namboka. Tolinga te ça c'est colossé avec Laurent. Joseph Kabila 18 ans présidence na ye, ezalaki 18 ans ya guerre. Et toyebelie na ke abundaki à maintenir mboka ensemble, à repousser le M23 hors de notre territoire. Tolinga te wana pesa signature ya Joseph Kabila. Je peux dire que Kasavu pour toyebele na nini que premier président azozo pe mbongo azongisi na kesi ya l'État. Lumumba toyebele na nini que il a beaucoup lutté pour notre indépendance ya mboka. Vous voyez, chaque président azana eloko moko yo asali yango bien. Eza spécialité na ye, expertise na ye pi bakoyebela ka ye nango. Tolandi, hein? Toyebeli Lumumba na économie te. Toyebeli Lumumba na makambu socialité. Toyebeli na bitumba vert pour notre indépendance. Tokani. So Joseph Kabila aussi n'est pas une exception. Il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes qu'il a trouvés, mais à Zokata Moko Oyo ya maîtrisa ki malamu et il a fait le mieux qu'il pouvait faire. Votre Chilombo, azana quelle discipline? Chilombo, l'histoire est commandée sur Chilombo. Que lui c'est un voleur. Tozolanda, non, présidence Chilombo ezali marqué par vol. Tozolanda, vol et du désordre et aussi la CD. Donc, azongi simboka, neta oyo Joseph Kabila akuta kimboka na yango tango Laurent ba battre ye. Et ça, c'est l'histoire qui est maintenant si collée avec UDPS et Anani Félix. Économie, nous n'en parlons pas. Donc, parce que quand ils volent, c'est quoi l'économie à Tokoloba Ndengenene? Quand ils volent, Tokoloba Magamu social Ndengenene. Tozolanda, parce que Bawana est affecté, l'économie est affectée dans la social, mais il y a une économie à un voleur. Tolandi, hein? So, je suis en train de dire que Tommy Pesaka n'a pas langage émotionnel, tozali ko cultive kaba tribalisme, les haines, la division entre nous pour bateaux qui sont en fait les ennemis de l'État. UDPS c'est un parti politique ennemi de l'État. Yango bomon na makam na bango nyonso bazalaka nina respect ya government bande konangai yo mutu normal soko ke na bureau ya gouvernement ozana sens ndengo lataka moi respect moko boeka kezana katina yo. Tu peux ne pas être content avec l'administrateur ya government mais institut ya government tu respectes. UDPS n'a même pas ce respect là. Tokani hein bazandenge bomoni bango wana. Alors ce genre de personnes Toroki komi pesa katola ndaka makam na bangote biso pe to koma comme un peuple bakizengi ba barbare lokola pe bangote. Tolandi hein. C'est un bazar batumoko kanenge bomoni bango. Tokani to lekisa kututana bangote. Tolandi hein. So oya bango mwana oya kolaka de bonne vie. Qu'est-ce que Chilombo a obtenu de son père qui a aidé le pays? Et là comme mon côté. Tolandi hein. Joseph clairement a obtenu quelque chose de son père parce que même à l'absence de son père, Joseph a bondi pour maintenir Mbokawana. Si réellement il est rwandais, alors ça doit être qu'il a aimé son père, il aime aussi le Congo, puisque quand même il n'a pas voulu déchirer le Congo pour au moins mémoire, il y a Laurent. Pour ça quand même il faut tous à la paix reconnaissant. Tolandi, hein? Comme j'ai dit, nasolaka na bato pe perdete nazamu ta pe perdete tata babandeli mokilinga nazali Republican boyebi position mamuluba nazali mwana Zaire président na ngai eza Mobutu nazali po na ngai parti politique na ngai ezaka parti d'état MPR nazamu tu ya main droite ekotikalaka ndenge wana. De l'autre côté éducation na biso bato ya main droite toyebi pe kozala na tolérance politique tozolanda. Soki na ngambo yo mususu muninga zali na ba qualité to asalelo kwa malamu
tokolobela yango tokobeta maboko tokoya kobuka lokuta te lokuta oyo kokoselaka bato makambo est une habitude et le caractère qu'on a retrouvé na kati ya UDPS ba demon rats ba démocrate tolandi hein faut pas biso nyonso tokota on dirait bana moko ba mal éduqué non tozwaka éducation à Zaïre ya MPR Mobutu alakisaka biso kimia unité nationale et puis kolobaka bosolo lokuta te UDP c'est un parti politique ya ba menteur Wuta Etienne toko kota na ba jeune bango wana te donc ce qui Joseph Kabila azape na babiloko moko asalaki ya malamu tolinga te na histoire ya mboka na Joseph Kabila fut notre président tozolanda et maintenant ce qui toko jugé toko lobake il a lutté à sauver Kimboka qui était déjà na tolobaka il y avait déjà des rebelles na kati ya mboka. Ça c'est l'histoire, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Mobutu aussi avait fait la même lutte à son temps. Tozolanda donc kaka ndenge tozo reconnaître ya Mobutu ce qui peut Joseph pas bundisaki on doit aussi le reconnaître. Kaka UDPS balobio Tshisekedi mtabandi guerre te mais Joseph Kabila non plus lui aussi il a hérité la guerre mais Joseph Kabila n'a pas eu l'attitude d'un victime que comme il avait hérité le pays déchiré alors à Tikango Bongo Mobutu a aussi hérité le Zaïre le Congo qui est aussi déjà déchiré mais il s'est battu Kozong Samboka en unité alors donc bande konanga biso nyonso tokoma babizengi te lokola UDPS biso nyonso tokoma batama boma te lokola famille wana na équipe na bango super groupe politique na bango tokani tozonga kozala batu tolandi tozongela nanu kozala pe batu bato bakumbi biso na kibuzo ba pe mingi fini la récréation fini le buzobologie tozolanda l'heure est arrivée tozonga na nzela ya droiture to réfléchir lokola ba être humain lokola batu normal tolandi to mi pesa kana ba sentiment buzoba te tokani oke bande konangeza la ngama mluba I love you all bye bye.